ndeko na ngai mwasi ndeko na ngai mobali nani abiso oke pasi to pe souffrance ndem te ko miso moyibi ndeko ko miso escroc ndeko ko miso mama kingabwa ndeko ko miso songolo pakala non pasi to pe souffrance ekoki jamais komisa mutu na bamakambo wana donc yo moko nde baide na yo ya des passes et des passes tozomona ngo awa nde singa awa naza na royal soko bimika juste a na boulevard tozomona mama muso atie mwa eloko nde mo bazoteka wana soko bi otuna ye fond na ye wana na ndimi teke bosi $15 na ndimi te mususu fond na ye wana omona atie mwa ba biscuit moko boye mwa ba limette moko eloko mo azoteka donc atandika na se wana donc au moins que soko bo compter ba biloko wana ta 20 000 ndimi teke komi mais ndenga azoteka wana azobokola bana ye parce que comme monsieur escrote parce que comme monsieur moyibite jamais c'est que yo botama no moyibe botama na escroc de konangai avec 20 000 francs avec $10 aux ana même sozo kendo gaspio mela masaka soki olobi ke natsango nazwa ta ba opira pambo natsana mutu na teka nazo ta ba ishia pamba o natsana mutu na teka comme so moyibite tant webi est-ce que tant on moins 500 francs moins bénéfice moins 1000 francs bénéfice et ko sombela ngata moi lipa e ko sala ngata moi boy mbande konanga toboya mabe pas cette une personne makambo mabe te pas cette une personne qui moyibite pour avec 20 000 francs dans $10 $15 $20 m solo que sombela pantalon lata soko lobi ke natsa ngwa ata na mwa commerce mwa mukata ba manga na teka na koteka soko bike na somba ta mwa ba malala mo ata avec $10 na sana ngona tsana misa na teka na koteka pardon toboya mabe totika mabe po $10 wana ka soko